Ereka. Mobi qui sambanzalemba na yebite so eloko na kokotuna soki ko déranger te relation na yo na ba artiste mususu eza ndenge nini. Déjà relation ezanga na artiste bon ba artiste. Ereka. Quoi? Il faut pas tout faire. Dans la vie, si tu veux être respecté, il faut pas tout faire. Vous comprenez? Et tu as bien comment vous avez côté ok, comment vous avez côté moni plus bazo sale l'autre plus on zuluka. Ereka. Tous à concentrer na oh toujours ça là. Pour super ça là on va évoluer parce que ça concentrer au monde y mo artiste, au monde y mo commissionnaire, y mo boy. Ereka. Bonjour Banakin, Bana Bazar, Bana Angola, Bana Bruxelles, Amérique, États-Unis d'Amérique, partout dans le monde entier. Bana Poto Mokimobimba, Oboso Landangai, na Ereka Info TV. C'est toujours moi, Gloria Moukou, votre journaliste. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, Ereka Info TV. Chaîne Nabino Bowandolanda, actrice Nabino, acteur Nabino, musicien chrétien, na profonde. Parti politique makamunion so opposant na oposa eza na kati ya chaîne Nabino Ereka Info TV. Tepe zongelengi dans le but par ailleurs. Dans la Ereka Info TV nde makam. Dans chaîne Nabino ondola masolo nyonso oyo patama na kati Ereka de zo kundola. Dans Ereka Info TV. Donc babi ko zapper te. Obetika Ereka Info TV. Donc abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Ereka Info TV. Donc babi TV zongele. Donc chez Gloria Mbuku nde makam. Dans la fille en couleur. Donc babi TV zongele. Ni par ailleurs. Donc vous zapper les souter. Donc si vous avez la poste d'information, on n'y se batama, vous avez la poste yeba. Obeti Ereka Info TV. Donc babi TV zongele. Bonjour, bonsoir, na ba fidèle internaute nyonso obomesana kolanda nga Gloria Mbuku la fille en couleur. Bonjour, bonsoir na bino na bisika no so bozali selon RO ekutande libino. Nga Gloria Mbuku la fille en couleur naza vraiment na esengo makasi, naza mwana masolo moko lelo photo sola na bino mais naza ngamro te na plateau naza na invité moko spécial donc invité d'honneur. Na bi RO boza apprécier bo mona ekalate bo yeba isoka za nani to ko découvrir ensemble. Invité na nga naza sur déjà bozo mona déjà. Bonjour Mobikisi. Bonjour Gloria Mbuku. Bonne santé. Ouais, ça va. C'est vrai que perfection la santé, ça l'a raté. Mais le bara, ça va parce que malgré ça va, moi ça va pas peser en la 4 mains. Vu que nous avons ça là déjà, on dira juste ça va. Ça va. Naza sur le monde déjà invité nanga on a zané à nakati ya plateau ya Ereka Info. Dans le lobby nous to découvrir Mobikisi Mbanzalemba aza nani. Le lot to découvrir en biso nyonso ensemble. Mobikisi Mbanzalemba. Moi na tata ya baleki nyonso. En tout cas, nous avons le plaisir makasi ya koyamba na plateau ya Ereka. Il a partagé hein. Merci. Voilà. Mobikisi Mbanzalemba abanda wapi. En tout cas, Kobanda wapi, je sais pas sur le point de vue artistique ou sur le point de vue nini parce que nana mambo belé na ba casquette belé ou nanango. Alors je sais pas ce qui est sur le point de vue artistique et ce qui est sur le point de vue artistique je sais pas étant que réalisateur ou étant qu'acteur je pense que Boyaming voilà je pense que Boyaming étant qu'acteur Mobikisi Mbanzalemba c'est un concept d'abord alors ce qui est lié à un personnage que nous respectons beaucoup c'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Alors c'est un prophète oyo asalama amomine na sia mokili oyo et il était en même temps Dieu. Alors, vu que Aza prophète le prophète le plus connu dans ce monde, Yango Moni aujourd'hui, Mobikisi Mbanzalemba, c'est un personnage qui parle de faux prophètes. Alors, pour mieux parler du faux, il faut imiter le vrai. Alors, voilà pourquoi Mobikisi Mbanzalemba, c'est un artiste Oyo Abanda depuis 2012-2013. Abanda na ghetto, Ndebalabara toujours. Avant le lobby Manami Swabatu, Abanda d'abord na ghetto. Et après, il y a perfectionné art na ina aux anciens instituts national des arts. Et après, aujourd'hui, Aza ou Azali. Et puis voilà quoi, donc c'est un peu ça. Nani appelle ça yo posa ya au sala théâtre. Alors déjà, on appelle ça un posa au sala théâtre Zanzambi.
Oui, Zamba parce Kitaï que, Moura Pessi oui, pour ça. parce que ce que la définition de théâtre, tu verras que le théâtre, c'est la représentation de vie sur scène. Or, ce qui est le commencement du théâtre, au moment que le théâtre a commencé de l'apparition de l'homme sur terre. Alors, nous Adam et Ève, dans la Bible, théâtre et bandagawana. Vous comprenez déjà que ça la Adam. Après, il y a Ève. Après, il y a Pessi Mobeko. Après, Mobeko, wana il y a tous ces scénarios. Il y a un théâtre. Alors, j'ai essayé un peu de voir ce que Dieu a fait dans Mokili Oyo. J'ai compris que c'est l'artiste par excellence et c'est par lui que j'ai le goût de faire les théâtres aujourd'hui. Voilà, c'est un peu ça. Donc, on a bien goût dans les donc, théâtre, à part nous, qu'on soit vision, on sait qu'ils adorent. D'abord, ce qui est vrai, le théâtre, pour considérer pour être un bon acteur, ça doit être d'abord inné. Tu vois, d'abord l'art est premièrement inné. Alors, ce qui est dans la Katia Makila et dans la Katia Germe, dès après, on te comme ça parce que tout le monde peut faire le théâtre, mais Moutounio ça l'a bien théâtre. Tu vois, alors si tu le fais bien, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient de toi, ou outi na Katia Mississa, pe na Katia Makila, na onde ya motomba maralelo, gloria oye bangai, lelo pe erecta, et banga, voilà, c'est parce que Isa elo mo ezana makila, oye outi panzambe, c'est un peu ça. Naba arna yo nyonso oyo sala. Naba arno nyonso donc arno oyo santa ke bimisa yo, donc il le cas premier pour toi découvrir que Moubik si ambanzale maman bopé a existera quelque part. Alors déjà pour batbaye banga parce que il y a deux sortes de public. Ils ont un public mususu yanda biso na sima caméra, mais ça un public mususu oyo za sans caméra. C'est-à-dire un spectacle makasi yo na sala ils ont matanga. Alors matanga ya pauvre papa ya ba Thierry Tumba. Alors c'est par là oyo na yaka kotanga testament. Alors tant on tanga testament, mutu moko apesa nga $20. Un papa epsingati. Moi maman ça là il faut pas filmer le canal TV. Alors c'est le premier producteur, ti lelo na benga mon premier producteur oyo abimisa. Alors ce nous on a ça na miso batu. C'est ce jour-là que je me suis dit non, je dois pas m'arrêter kaka na o na sala oyo na ba matanga, mais je dois aller encore plus loin. Il faut na perfectionner en haut et puis voilà donc c'est un peu ça. Mais sur le point médiatique, na kati ya média boye, et là on a ça vraiment oyo et pesangani c'est vrai ils est belé, mais au peine toucher ils attendent na sala mboke koufité. C'est récent. C'est récent, place en bas mboke koufité. C'est quelque chose non seulement et toucher qui personnalité nangai, mais et affecta qui va te belé. Je donnais l'espoir aux gens pour que doivent comprendre que mboka est koufité. Mboka ezali en fait. Mais biso sobi ke mboka esi déjà kufa. Non, ça c'est toi qui le dis. Pour idée ni la que yolo ba ke mboka ekufa te pour biso sobi ke batno so ba ba ke mboka déjà c'est kufa nango. Au moni so dobi to calculer mboka ekufa te. Eza débat mo il faut fungula makasi parce que mboka ezara na batute batunde bayaka. Ça dit batunde faut pas kufa mboka etikala. Neni mboka ekufa me bazali. C'est-à-dire que mboka ezali biso de photos la mboka. Biso de photos c'est quoi? To c'est quoi na mentalité? Tout ce qu'on a mobile, tout ce qu'on a anti-valeur rebelle, pour que tout le monde sous bendele ya mboka ngo, parce que sans yo, sans ngai, mboka etirara mboka. Ezalaka mboka, ezalaka RDC. Ata mindele ba ye awa, biso to longwe awa, mboka etirara mboka. C'est-à-dire RDC za Congo par convention de pesi yango Congo RDC, mais en réalité etirara mboka. Alors il faut jamais dire que mboka ekufi. Biso nde batu to lingi to bomango, mais to etirara bo bomango te biso to leka. Donc c'est un peu ça. Donc bande nyonso bolanda biso batno so ba kembo ke si déjà kufa bo ki mobi ki sambanzale mandenga pesi conseil ke mboka ekufa te alors bibiso no to leka to tika ka mboka ngo ata mindele ba ye ezalaka RDC. Donc mobi si elo ninyo koko sela biso chauffer biso mo ke pour moi li les airs elo moko bete la biso ta na plateau pour toi comprendre que moi na yeso. Oui oui elo moko ibumaka ngai ndi na zabui ngai mwana moto ndi na bone kuzapi na mosi mais uninga na cheka belo na chiro okopesanga ta conseil to bisanga otitala ndingola tibo esopa yo mais oyebisanga sekisa bato siko bato bazana sima caméra ba yokamaka na oloba esekisa bango omoiteke esopa ngai elinge bomangai ba ekoluka ngai ko balobite mobikisi ya mbanzali mbato kufeli tata sekwisa pia kana ebiso ifona futa pale bachenga $200 na kena morgue ya na komora banda osambe na oki veste mo ko ibu mbangu ndina eti awa na banga pe bibembe bibembe pe na banga yosaka na liwa
Yesu quoi les liboso tomba lazar. Eh, liwa. Merci Mobix. En tout cas Mobix c'est que mamna au sala vraiment même nga mona ndako na bana en tout cas ba panje kenda bisika mususu. Et en tout cas ça bon, il y a un problème, il y a une différence entre koyebana na koyeba. Tu vois? Et c'est un peu ça. Koyebana na koyeba zelo mokote. Mon magazine o toza o. Et un magazine mo makasi. Vous comprenez? Voilà, et yeba ni pe na ndenge nango. Mais ba yebi. C'est-à-dire na kati ya magazine okoyeba ezali. Boyela kana okoyeba na te mais boyela kana no koyeba. C'est-à-dire c'est deux choses où ça vraiment différent. Donc c'est-à-dire so ina ndako bo sepela na ngai, c'est parce que peut-être na yebi. Mais c'est pas parce que na yeba ni kaka, mais parce que na yebi. Alors c'est un peu ça. Donc merci de bolanda nga. Na yebi ke la bandeko nyonso bazana ndako boseki bosanti ke Mobix Mbanzale baba bi mwana tata kataka makolo nesika. Te me faut bakisa mwana tata ya baleki nyonso. Oh, donc mwana tata ya baleki nyonso esika kataka makolo faut pas sentir que mwana tata ya baleki nyonso esika déjà akomi. Ya bina bongo, ya bongo bina. Mobix Mbanzale mba idée nini to source d'inspiration na yo ezalaka nini? En tout cas, source d'inspiration dans la nature. Alors même la Bible dit que la nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas. C'est-à-dire, ben oui, moi je suis un chrétien. Comment un niveau où jouer rôle et un faux prophète, c'est-à-dire tu dois connaître le vrai. C'est-à-dire dans le sketch il faut comprendre que tu es iloko abeti libanda. Yeso salaga boime ya salibo. C'est-à-dire c'est un faux prophète parce que dans la Bible dans Matthieu 24:5 na boye malwa wera après ça référence moko boye mais ebeta bongo te mais so vérifier dans Matthieu 24:5 sur raté 5 c'est il y a 4 Bible lobi boye Bible lobi que dans le dernier jour vous comprenez batu bakoya na kombo nanga mais bazala ngate c'est-à-dire batu wana eza ba biso oyo toye na kombo ya Yesu mais toi Yesu te poso bimisi lipa na bongo na libanga na okima vous comprenez toi bisenge bemba na sekusa na okima. Mais grand prêtre Yesu c'est que ça bateau. C'est-à-dire c'est une manière d'enseigner les gens va comprendre que tous en attendant mon boye oyo faux et zoligné dominé. Et ça le roi bleu na ivré. Alors si koyo il faut pas le gobaye ba blezanini ivré zanini. Vous comprenez donc confusion parce que et arrive à je pense que na sa publicité à ONG la gloire de Dieu, il y a l'ina lutete. Na kenda il y a ONG on fait bazana comment ben orphelinat. Na kei na sekisi batu me moko babenga na sima baelinga mwana mwa muki azobela nobikisi pardon bondela pona mwana oyo natali bona otepe kosumuka na otena masolo nobi na bibna te moningani na boy nazara Yesu te eza théâtre eza kaka pona kolakisa boy ça va mais étant que chrétien activaki fonanga na sambela epe pona mwana ona na kombo Yesu abikaki alors source d'inspiration dans les nature. Parce qu'il faut que même en art, on a art en général, même dans le salon, école ou l'équipe école soit école du spectateur. C'est-à-dire, quand tu regardes, tu observes. Vous comprenez, vous en avez facilité au salon, même plus que Mouto au salon. Tu vois, même tout le monde va peut-être le directeur n'a pas Eric Tandengazana. Si vous avez talaye, Makambo au salon, Makamia au salon, il y a bien monté. Il y a bien sauté. Il y a même de retirer plus. Bien tu verras que tu seras plus que hier. Parce que Oebi Gomona Oyazosala. Et on va dire qu'il faut voir comme mon DG, pas un pasteur, le pasteur Mardoché Malukanga. Oui, c'est comme on dit un pasteur Mardoché. Vous comprenez? Pendant au bois il faut s'appeler à moi. Encore on a papa, on a bien avec mon boss. Et en tout cas, déjà, comme on a structure à chaîne, structure, il y a magazine, il n'y a pas photo quoi. Merci beaucoup. Donc là, si vous avez Eric go filmer Mgoye Saroya en exclusivité les grands directs sur YouTube. Amen. Voilà. Dans mon bic ici, et là au moins na otuko tala mo bic celui qui na kamwa na ebitolongo changer na yo okoma na yo soda to obunga na ma mutata tinda na olobela wana olobela siko bolingo mboka. Siko falo stika ngala sisa na idée na ngoyo kana eloko ngo eza nini? Bolingo mboka tokeka. Po na ebite idée nini? Et la kio donc il donne une salle qui au salaka et loko il y a les 30 juin bon robeti en plus fait les 30 juin. Erika. Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs. Alors je suis votre artiste, comédien, humoriste, réalisateur Emmanuel Kimbukusu, communément appelé Mobix Mbanzale.
Alors, je reviens vers vous pour partager une idée ensemble avec vous. Déjà, ça fait presque 3 semaines où je venais de publier un film dénommé Bolingo ya Mboka. Alors, le film Bolingo ya Mboka, c'est un film qui nous parle de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo et qui nous envoie et qui nous empêche à faire du mal dans Mboka na biso. Et aujourd'hui, je reviens pour vous signaler que nous avons depuis demandé $1 à chacun de nous. Pourquoi $1? Pour soutenir l'œuvre de votre artiste Emmanuel Kimbukusu. C'est vrai que pour réaliser un film, ça demande beaucoup, mais je pense que l'amour prime au-dessus même de l'argent, au-dessus de nos moyens. Yango moni na heli susu liboso na bino peuple congolais. Na yebi ke bolanda ngai partout diaspora batu nyonso bolanda ngai na sepelisaka bino na ba sketch na ngai. Alors lelo na yeko senga bino parce que tozaka na posa ya $1 na bino te, mais tozape na posa ya mutu oyo kokozwa film oyo amemango musika parce que tolingi 80 millions ya ba congolais nyonso balanda film oyo ezali Bolingo ya Mboka. Chaque le 30 juin, on a publié un film Moko. Le 30 juin l'année passée, on a publié 60 ans après l'indépendance. Et ça filmé sur YouTube. Le 30 juin, on a publié Bolingo ya Mboka. Alors le problème c'est que moi je ne suis pas un artiste au atikala kakana kabelo nanzambala. Je suis un artiste au atangi pour faire tout. Un artiste c'est un petit dieu. C'est-à-dire quand tu m'as vu place où on a phare d'ici. Alors je peux incarner plusieurs rôles. Même ces rôles que j'incarne, ce n'est pas mon rôle. Et un rôle, il y a Moutaba, qui filme à Jésus. Les bisous, na voix haute, un peu koiba, na voix azoloba, pour que tu incarnes aussi le même rôle. C'est-à-dire le rôle reste intact. Bisson de tokena qu'on incarne le rôle. C'est-à-dire je peux incarner le rôle, il y a soldat, il y a policier, il y a quoi que ce soit. Alors j'ai voulu faire ça parce que j'ai l'amour, il y a patrie. Vous comprenez? Mboka na biso oyo esengaka bato bana Bolingo ya Mboka. Soki on a Bolingo ya Mboka te, en tout cas, ozala vérité. Alors comment on a film ya bon? D'abord, je suis reconnaissant parce que depuis na banda art, c'est la première fois dans le monde que bato ba telemi, baza motivé. Hier, j'étais avec l'honorable Daniel Safou. Écoutez directement, Bolingo ya Mboka, et après on a beaucoup te solé belé. C'est vrai que hier le ça va péter, mais te solé belé juste pour atchaper soutien par rapport à Bolingo ya Mboka. Alors quand tu fais quelque chose qui est vrai et qui est bien et surtout où est bon, il y a que ekozala na ba critique, mais ba critique où est plus positive que négative. Alors quand moi au monde on a peut-être sur la peau d'un militaire ou quoi que ce soit, c'est parce que je suis artiste. Na banki na bino bik senga comme na soda oh. Et même pas. Comme collègue comme ça on a pour ça que ko ta faire de soutenir bango avion ça no fele. Ya ofele okene ko OK non est OK bunda. Oui, ngapi na ko ke bundela mboka pourquoi pas ndeti le so balancer appel ba ke bundela mboka. Nga na ko ke bundela mboka na ba prière na ke mangenge na koti nazo sambela rapport na mboka nazo bunda ona sava mais ko kende pe na tata moi na tata na okufa. Na kati OK. Mais j'encourage toujours le phare d'essai. Ils allaient pendant que puis ils par plaisir ils ont amour il y a patrie alors il y a mon amour comme sous bas soldats bas policiers bas bateau bas simba bon belé. Alors je prie aussi que notre pays bas toi on va la récompenser sans son donc mais bien que et aussi simba ensemble on va arriver quoi. Mon but c'est notre hôtel là mo boye Nathalie na moni ezalaki na tonton mo boye na so na posta ni komote mimi na kaka mobikisa manzalembe mais na mona kezaki na film on dirait soki Deborah ndako sanzo mo lobi oh Deborah na moni ezaka biloka Dubaï. Ah OK eza ni na Dubaï. Alors c'est parce que zelo moko affecta kinga. Tu sais aujourd'hui internet et sali que toyeba marambo belé o toyeba rati. Boka mo ba sextap te ya barambo salamaka. Ils ont ça maintenant coucou mais lelo parce que vitesse et internet et comment ndeko comment remarquer amaramba boye pezalaka même bablo ba porte à porte c'est parce que aujourd'hui vitesse et internet et commis nini bato vile bakina ba poto batonga ba immeuble webi misala ba ça la tête alors yaka bo mona ka bala na eti mais au mona kaka auto mola ba immeuble au sala ba ka ba appeler arti mais lelo ba vérité comme on comprendre que non que non keba vie mystique. Alors quand j'ai vu quelque chose comme ça je me suis dit non. En tout cas, il faut les cater. Il faut que
vidéo après ya omoni mwana mwasi wana azosanza matière fécale alors na biti oyo eza babiloko ya Dubaï. Alors ce n'est pas normal, c'était juste pas pour donc Congolais alingi facilité quoi. Mais tous à concentrer na oh toujours ça là pour super ça là on va évoluer parce que ça concentré au monde yé moko artiste au monde yé moko commissionnaire yé moko boy Dubaï oh ils allaient qui à pic donc il fallait que Dubaï donc juste temps on m'a ramené bimi lelo tout baga lelo ça dit il faut voyager après 3-4 jours c'était un lundi le 13. Voilà, bah, on va vérifier, que j'avais un vol, on a comme avion, on fait voyager le 13. Mais j'avais annulé ça pourquoi? Parce que cause nous avons Dubaï, ben oui, je ne savais pas. Pourquoi on a voyagé à Dubaï? Cause on a été pourquoi? Parce que les gens, Moto a contacté un gars, je ne le connaissais pas. Madame non ça là, na yebagi en moté, mais c'est un spectacle moriza. Mais na meki pour vérifier spectacle amour et ça l'a répété, j'ai compris que n'a pas na okende pe boye na dame yango. Ko dame yango zaka volontairement te mon frère, ma soeur plutôt. Ko dame yango pe oyebite dans ko sur place, ce qui babi tout lieu où foulera le plan de tes pieds et vous peut s'améliorer en possession. Mais keba ils appellent contraire. Okoko ma pe place sous place on est nini. Et dominer yo, ça arrive. Alors il faut être sage. Comme le boko ezo senga, ils allaient inférieur na o azo pesa. C'est-à-dire le kolo basa linga maramnyo, c'est-à-dire na comme inférieur. Na ko comme pe na mboka na ba dominer nga pe na sai nini, na monora loi gâteau ya nyolis. Ka na dami. Mais ma kamala me pas na ngo simba te poza mwana tata. Wana c'est vrai, simba te. Mais qui va li bosombo mo e. Dali bosombo mo Christo tata. Eh tika. Uboyi mo wali boma. Oh. Ouais. Donc, en tout cas, mon big Samazalemba, et ça là nga pasi, son nom na ba jeune, ba na maboko, ba na makolo, mais ba ko kolukate, mais na na jeune loko ayo, wana oza maboko mobite na senga te mais na luka. Et au mona bande ko no mi bali msupe loko ayo ba jeune fi loko abiso, ba sa kindumba, ba sa ba marolia ba nini wana. Conseil nino koko pesa na bateau, ba sa makamba ndenge wana. Bon déjà na pesa conseil moko. Kolinga ko jouer rôle ya torchon te tant que webina nous importance na yote. Vous comprenez? Même na maison d'habillement mona bilamba c'est belé mais bilamba nyo ce salama pour la tamati. Et la maman mususu et salama pour nous na suka na komi torchon. Donc c'est à dire que lukate yo moko o mi pesa image moko boy o nan ba pesi yote. Zela o ba valeur non. Pour ba valeur non, tu dois avoir la connaissance de soi. Il faut que ça l'examen de conscience, que qui je suis. Quelles sont les potentialités on faire éclater le monde ou peut-être dans le domaine où on a la force ou on a chamaïli na mopona ki liboso. Tu vois? Quelques minutes avant j'ai adoré quelque chose na qui na rédaction kuna na qui voit mon webima. Or voit on a TV. Mais ce qu'on a ça importance na kati chaîne où ezaka maïli nete. Mais ça peut voir na. Pour ça il est là belé en jean. Au monde que bako négliger muki hein parce que importance na ezaka mongo wana ne sala ke babata la TV pour nous. Alors tu dois savoir quel est ton point fort. Au moins neti bana basi ngala ba so mo sa kitoko lukaka nzambe esili o etikali wana c'est la bénédiction parce que la beauté attire et il faut ajouter la bonté na beauté parce que tu peux être belle mais tu n'es pas bonne, tu vois, puisque bonté ou dans nzambe. Moi, je conseille toujours aux jeunes, qu'est-ce qu'il peut faire? Et là, on peut-être courage, peut-être éloquence, peut-être art. Alors, il faut chercher, il faut en avoir connaissance. Il y a évoluer na nini et un peu ça. Donc voilà, on va ça la pe kindumba na condamna bangote. Vous comprenez? Na bato ba kanga ba ba chaîne muta comme mbwa. En tout cas na condamna bangote. Ezaka ke bana connaissance te. Ba luka connaissance ya solo to yebi. Eza Jésus-Christ. Ba luka connaissance ba ba so ba za banani, ils vont évoluer. Nous avons un problème dans notre pays, tu sais. Ngana lo bango pour que la RDC ait évolué. Ils ont passé sur le point de vue social, quoi que ce soit. Tu sais pourquoi ils ont passé? Parce que les Congolais, ils sont condamnés. Aujourd'hui, nous sommes moi je suis en politique. Mais qu'est-ce que tu fais pour ces pays? Quelle est ta part?
tu verras que belé balamuka beti dama beti j'ai des alali lobe la muki lisusu ndé to vandi no boy so ba e cop ka boy star kata no émission cop mo isa awa to yamba député moko ba pesa $100 $100 to ko bisa mama za sima coupé to ke to sali cop to zongi mais so ba biso abiyaka to ekola métier moko ekozo soka 30 minutes ils ont fait les yaka ate ya na ça na jour c'est-à-dire to linga ko apprendre te mais to lingi plus ko quand on est alingi mingi facilité azwa na facilité ke aluka ndenge na luka boy voilà ba mo na na yet ozo comprendre na émission na ko luka promotion na ngati parce que nous on a pour sa promotion ozo tanga oza miel eza miel te eza mutokia na ko luka promotion na ngai parce que tango batala nga na TV mutu musako ba utakamane PD aye kunda bo asimane bakisi banini mais non je travaille na négliger émission parce que peut-être émission n'aime de ça là que lobby na kota na ndako ya intel lobby na kota na ndako ya intel pour que lobby na zalanine on néglige pas alors comme on l'a talaka plus c'est l'eau qu'ils ont frappé or que tout ce qui brille n'est pas de l'or donc voilà. Erika. Bonjour, bonsoir chers téléspectateurs. Alors je suis votre artiste, comédien, humoriste, réalisateur Emmanuel Kimbukusu, communément appelé Mobi Kisiambanzalemba. Alors je reviens vers vous pour partager une idée ensemble avec vous. Déjà, ça fait presque 3 semaines où je venais de publier un film dénommé Bolingo ya Mboka. Alors le film Bolingo ya Mboka, c'est un film qui nous parle de la situation de l'Est de la République démocratique du Congo et qui nous envoie et qui nous empêche à faire du mal dans Mboka na biso. Et aujourd'hui, je reviens pour vous signaler que nous avons depuis demandé $1 à chacun de nous. Pourquoi $1? Pour soutenir l'œuvre de votre artiste Emmanuel Kimbukusu. C'est vrai que pour réaliser un film, ça demande beaucoup, mais je pense que l'amour prime au-dessus même de l'argent, au-dessus de nos moyens. Yango moni na heli susu liboso na bino peuple congolais. Na yebi ke bolanda ngai partout diaspora batu nyonso bolanda ngai na sepelisaka bino na ba sketch na ngai. Alors lelo na yeko senga bino parce que tozaka na posa ya $1 na bino te mais tozape na posa ya mutu oyo ko kozwa film oyo amemango musika parce que tolingi 80 millions ya ba congolais nyonso balanda film oyo ezali Bolingo ya Mboka. Erika. Donc Congolais a facilité quoi. Mais tous à concentrer dans autres ça là. Pour super ça là on va évoluer parce que ça concentré au moins il y a mon artiste, au moins il y a mon commissionnaire, il y a mon boy net nga dans un cameraman moteur. Pourquoi là comme cameraman moteur? Pour ba cameraman ba nyokola nga to tourner le boy pour à monter ote Photoshop inspiré ote ne ba nga mo funa yi. Mais ba cameraman no so ba ndenge mo te oui ne wana na yebi. O abiso mo so zo mona na sima caméra élargie nzinga ela benga ke la perle noire mo kusa ta. Azad Azad différente na ba caméra mususu ya za ndia mo la bango te. Dans un mois moi si moi respecter musana en tout cas aumela c'est ça aumela. Donc voilà aumela makasi lisusu. Donc mon biki sinamoni affiche mo bobeti wana par rapport à Bolingo ya Mboka. Affiche wana izo lobela nini o meke un peu ko éclaircir ba to moni ngo peut être l'accent peut battre batala so que l'accent izo lobela nini. Ah par rapport à affiche ya Bolingo ya Mboka ça soutient film to senga ki que bato nyonso ba yebiso ba ko soutenir ba participer na $1 ya pamba. Bon mukie boy mobile. Te ya mo mukie da mo ebele. Mutu mso ko lango iso na $100 ma kabelo $10. Ça mon ebele. Ça dit so moni muta comme na niveau au peso $1 et uti na poche ne pour soutenir yo et même liboso ça amour, ça facilité. Vous comprenez? Il y a facilité même temps so moni muta peso ata 1 minute. Après cette opportunité bo sur la 1 minute, yeba que à considérer. Alors affiche on les a pour bateau ba sepelé na film parce que film il y en a plus de 15 000 vues oyo ba doit tali yango. Alors je me suis dit ceux qui 1000 personnes va contribuer $1 to 2000 personnes to koza quand même na mbongo ya ko médiatiser yango na ba TV parce que zo le kanango ils ont ba chaîne o bazo le kisango avec amour mais ils ont ba chaîne musu esenga ra condition il y a ba chaîne musu ba ko cha film à Jackie 2 heures du temps mais film na au congolais a chate vous comprenez ya nango ya iné
ya makambo na biso ya kibo biso siko mpona kobriser yango il faut toluka tocontribuer. Alors jusque là tona bato ebele bacontribuer mais toa mpe na bato ebele makasi bacontribuer te ozo comprendre. Donc voilà yango omoni ata l'états-unis fiske moke na ye wana miso bakangisa na ndenge apasi abi te natisala filme mpona bolinga mboka. Donc na bato nyonso botala filme yango mpo ezosepelisa biso eza mpe na idea kitoko ezosunga biso mpe na bamabota. Donc ne fiske ba $1 na bino wana mpo filme wana bacontinue yango lisusu mpo eleka mpe na tv suka kaka na internet te bato nyonso bazwa moyen ya kosala nini ya kotala. Mais eza mo pasi mpo bato basoutenir. Tu sais pourquoi? Nga bato ebele balingaka nga te poani ebi poani naboka libanga te mwana tata koto wana mpe babe oza mabe kokobanda mpe oboka bato. Voilà bato siko babulaka il faut boka mabanga mpo koma na mbongo. Or c'est faux. Plus au boka mabanga mingi plus au se ridiculiser na sens nini edimino na sens nini parce que tu seras sincère otanga kombo ya mutu mo place il fallait otanga ti okomi sikoyo obligé otanga ngo kaka obebisa na scénario na yo. Or bablo to sala lelo peut-être na 2100 ba ota l'émission. Tu vois? Alors si on attend combo par exemple il y a Jérémy Makila, les gens peuvent Jérémy Makila zaïnan Jérémy Makila azalaki manager na ye yango atanga combo na il y a quand même un sens. Mais si on attend un combo ya kingani manani oyo c'est qui? Qu'est-ce qu'il vient faire dans cette émission? Tu vois, c'est-à-dire aujourd'hui les gens veulent plus asungayo parce que yo obwaka ye. Mais na yo comme canard doit te bana to bandaki. Mais Jérémy Makila. Mais faut bwaka na suko ngala yebi wana. En fait canard de la comme mon spirit tous. Vous comprenez? Et ya comme mon boye batanga ngo pa maté. Les a tellement privé. Voilà, c'est lui mon manager. Vous comprenez? C'est-à-dire il y a quand même un sens. Nga siko on a ça des films bandeli tisuka libangezate. C'est-à-dire mutu mwa sungayo était ana osunga na intérêt ni na boyenga kututi. Mais bato yo babi ke loko yo eza po éduquer masse. Bazo sunga. Mais kongola linga milo kumwe. Oui, mais kongola linga ke sika mobo era sakini na puso bisa mbongo te me bazo bwa kaka ye bwa kaka ye. Azo bimisa bango. Ba na spectacle na bwa ka bango. Oui, puis na spectacle na bwa ka yo. So na liboso micro one man show na bwa pourquoi pas to c'est to. Mais na kati loko yo tala peut-être 100 ans après. Ba image etikala. Vous comprenez? Il y a un moment maman éviter que ça la buzoba parce que buzoba na yo quand ça va façon jour et bima tant mususu comme maman pasteur mobi ki sambanzalemba na yebite so eloko na ko tuna soki ko déranger te relation na yo na ba artiste mususu eza ndenge nini? Déjà relation ezanga na artiste mo ba artiste to soit ba bengi yo ba inviter yo et si comme on joue ensemble na habite zandeli pour na mono trop kana nada en fait pour dimanche na tala ki yo na nada OK na terrain municipal ya Bandal. OK en fait le problème c'est quoi il faut pas tout faire dans la vie. Si tu veux être respecté il faut pas tout faire. Vous comprenez? Et tu vas bengo comme moi vous à côté OK comme moi vous à côté moni plus bazo sale l'autre plus on zuluka. Vous comprenez? Alors aujourd'hui belé basila parce que mi pesaki trop. Il faut faire l'essentiel. Les accessoires, il faut laisser. Parce que accessoires ici la raté. Échange à ramener. Tu vois, j'essaie un peu de n'attends un livre vraiment sur mode. Mon mode, on l'a dit la mode est dangereuse en mode lelo. Mais après 3 mois, il va boire qui s'est en paix. Biso doit bateau de somba, ketch mo zara Viviane. Biso somba na $45. Mais mais je me suis dans les cas pour na 3000 francs. Tout le monde a tolo na iPhone 8. Les bazar. C'est-à-dire relation, voilà, c'est-à-dire relation. Toi on a 13, toi 14. Alors les relations on a parti ces arabiens. Mais je suis un peu compliqué parce que je ne fais pas tout. Avant de faire quelque chose, je dois savoir parce que j'ai déjà un manager intelligent. Oh, il faut le gagner ba but et loko eza nini, to ça na pona nini parce que quoi apporter nini artistiquement parlant. Exemple la bengo. Alors mo biki samanza ma position zo to côté la chef coutumier moi to bete matolo. Tu penses que c'est important pour moi? Je ne serai pas là. Ce qu'on sort moninga wanate et il est que naza orgueilleux to naza kibonga été, c'est parce que je me donne le respect parce que tant on rebête à matolo, ba 21 2 heures de temps. Tant on bimé si no besoin à lobby. Ponga ko ba miswa bisenga mo bikisa manzale mbazanga fier. Awo invité na plateau ska ko ya na banga ya kutu. Na taka na monio na kamo. En tout cas fierté sa qualité. Et ça défaut. C'est-à-dire so baby so za fier, il faut ba sa qualité. Alors relation na bien mais je ne fais pas tout. Je ne suis pas moi le roi Nada Master. C'est un grand frère qui se respecte beaucoup. N'a jamais qu'on sentir qu'il a un petit frère devant lui. N'a sentant on a muté. Mais bah yaya mususu.
So Zaleki, il faut rappeler en 100 fois petit nangai, petit nangai, petit nangai, petit nangai. Tu vois, c'est-à-dire na santé on a noté, c'est-à-dire voilà pourquoi nazanga et en plus on a que spectacle na dans na futa kabiye. So na comme na porte no bi mobile qui s'ambanza ba ko tsangai. Mbangu butu. Mais so na comme na porte na lobano na mi bomba nani. Na futi mo mabie so na koti na biya ndeni oh artiste usumbi de biye usali bwe po nini ko za poste mais na sombi de po changer rat so yo yende musu ero po la taper c'est-à-dire relation na ngana ba artiste comédien na pesa sa force na moteur parce c'est pas seulement na date on a ba c'est bon tous on a ba doko ba artiste belé ba malanga ba publier nga ba Jérémy YouTube ba Jérémy c'est-à-dire ce sont des gens de la même morale. Nous avons une très bonne relation avec tout le monde, mais je ne fais pas tout. Voilà. Et aussi, j'aime l'argent, mais je ne suis pas capable de tout faire pour l'argent. En tout cas, bateau nyonso bozwaka temps ya kovanda kopanza mobikisa mbanzalemba sango kaza korge aza orgueil obo habité azala bongo tabinde alingaka te kaka esika mo boke akebo mamboza nango inutile bobenge na mamo propagande bo ba $100 aoyate ya linga nde ko pesa fier na musala na ye ya linga ko respecter musala na boy trop basela kasela kae aronjuluka bolobi pe boza pe na posa mususu osanya luka bima po bebi ke o de to singo akomi produit fini limbisa netinga penabo et à pas si pour l'on a marché pendant pourquoi ba mire ya ba niveau moi au sakanate c'est-à-dire je travaille jour et nuit pour na garder intensité nanga c'est-à-dire na garder ki mobiki si ambanzalemba nanga c'est-à-dire les lopé mutu mso ko ya bo nga mobiki si ambanzalemba parce qu'il faut travailler plus dur que nga pour ka comme place on a mais travail nanga pesa lié na ba principe et ça ba principe mususu yo mo ko compriser ngote parce que yo mo uchaki yango tu vois c'est-à-dire au principe oyo mo ko briser en moti donc voilà ce n'est pas facile vous comprenez alors il faut vivre dans le principe pour que comme grand la vie mo eza bon c'est pas facile ko yaka na marché bo directement ba ebi oza na kisité oza mutaza livrer na alcool té oza muto fumaraté oza muta ambiance té on a via basité oza boité donc eza facilité que vous avez na yesu nde ba ozaka na yesu yepe boyebani ya facilité c'est que kotambola na ba principe to na denzela te banzela za mibale donc so lingi oyo respecter mamuna so po lingi o pe respecter aye donc banzela za ka mibale mobikisa manzano ko senga nini na bato ba otala yo awa na chaîne oya Ereka elo ni okoko senga na bato nyonso balandaka pe na ba chaîne mususu basa ni na chaîne Ereka en tout cas na ebisi bino mon Ereka TV oyo eza chaîne moko boye so bolandela bien peut-être pe na lola batala amen parce que likolo petala assez vous comprenez mais c'est ne mona likolo te alors c'est que enyela que si olingi vraiment kozwa information en solo parce que ngamo pe na vérifier tinaye c'est parce que j'ai essayé de voir ce que vous faites déjà. Alors je vais demander qu'on s'abonne, ça ne coûte rien. Et ça va monter ma bende ça au baxela abonné pour anini. Comme anala, vous comprenez? Comme anala onginda. Mais ça ne coûte rien. Le moins on a stade qui monter ma be on ngamo na mtabo ngati s'abonner na nuke pe na cloche on nuke tam au s'abonner. Tu verras que au monde va toujours il y a bien et ça parmi ba chaîne Oyo et lingi peut sponsoriser le travail alors bon on a toujours un travail quel que soit sur la peau plutôt de Mobiki qui en Banzalemba ou Emmanuel qui me pousse bon on a toujours alors abonnez-vous moi-même je me suis déjà abonné mon manager a abonné et je pense que ceux qui les sous bateau va abonné dans ma chaîne parce que moi j'ai plus de 10 chaînes YouTube oyo nazara sona sepeli nanga na chaîne ngai film koto bato batali yango na banana 0 abonné natali film pesi 4000 abonnés na tiki na ngai alors je préfère boyape bo s'abonner pour couper sa force ko bandola na nane Ereka fongo pour lo baté ba s'abonner bana na nani te en tout cas na kati Ereka info batu tout ba vrai mais ce que vrai na nga et à gloire la fille en couleur donc voilà la fille en couleur fille ba décorer ou ba hein donc voilà quoi. Donc dessin oyo na académie de Bozambo encore dessiner des aïeux parce que en tout cas oui ma chère de pour le biminga ya mobikso ko manga et bimoté parce que ndé doza boy madame nanga porta ngai donc madame nanga pesanga ko na 5 ans
Oh. Na maternelle, madame na maternelle. Ah. Peut-être que l'élève na ngai akoma nani mais voilà, na sens wana. En tout cas, Mobik Sambanzale mnazaki vraiment nesengo makasi ya koyamba na plateau ya Eric Info. En tout cas, na sepeli vraiment na ebi RO bana tata nyonso bazolanda yo ya baleki eloni ya suko koko betela bango tikela. Ah, ngana ebi sibino boyebi o ezali langa. Bolimbisa ngai nga na opesa bino ka conseil moko. Boki bana bisokola sokola, ngai monde na boye moko na sokola na ebite donc boki bana bisokola sokola na njili nde balobaka na Eric ka télévision. Mama mo akufa ipona kosokola bokiba nzoto ya mwana moto eza bilanga te po bakela o mai mikolo nyonso so moni mote mesimbi te boya vanda na yo kasi kobosana te natindi mutu te mais so moni koleka nzela mopono leka na yo po ite ozongisa nzoto kolongono. En tout cas, merci Mobik ici. En tout cas, merci beaucoup ngabena sepeli makasi. En tout cas, surtout na sepeli mdana sima caméra. Ando finomis. Ote na sepeli mdana sima caméra. Parce que la prise na ye son attend comme na ye en tout cas a vu mama pekalo yo motanga comme na ye et la chenzinga et natangi kusatalo natangi siko et la chenzinga kusatalo mais ngab mamla ina TV mais toi taimo oh en tout cas merci na bandeko nyonso bolanda kibiso to comme na biso na suka tikete ngape gloire ya mbuku la fille en couleur ina profiter moi mukie ke na lobano ono to mesala ko ba chaque jour donc Bos abonner massivement à Eric Info TV dans chaîne à bino pesa bino ba news mamdo so ya bien pour biso na Eric Info atoyi barate pour na rappeler la coach à malonga mo na benga ke mon boss le pasteur Mardoché Malukanga ye pe pasteur vraiment nzamba yebi po asoye okutana na pesi mbote na nga na mama na ngai mama Rachel Malukanga na pesi mbote na bisika nyoso zali na pesi mbote na Ephraim Kinama na pesi mbote depuis ma tete na pesi mbote na ngala mati miele dans moi soit l'équipe a signé ça ka choko moboe elengezanga lipasa da ero tali o comprendre te moi sinde wana na pesi mbote na ngana JC Canardo makila manager aleka ba manager nyonso donc aleka bango na tina babi manager moi za mayele o ka la tête mo bien faite donc aza vraiment mayele ateloka ba manager mo bo ba tournon vidité ya bongo te apena mbongo na ba mituka na epe donc manager ayebani na pese mbote na bisiko azali nga na Eric Info to comme na biso na suka donc bolanda nga na prochain numéro bye bye. Formation et assure, la fait des sociétés,